Bandeko balanja kilongo TV mbote na biso mbote lisusu ya solo tozana mawa ko représenter bino émission lelo wapesika lelo monde musical na biso tozana deuil mo église de corps du Christ toti ko perdre moko ya basal na Nzambe moyembi monene na nkolo Mama Tete Djonga Ndeke. Mama Tete Djonga Ndeke boyebiye azeko embela nkolo toyei ko découvrir kaka na kibo mama déjà na luembo kitoko o abimisaka lokola Nzembo alibala célibat ekwei boyebi nzembo wana esaki rage esaki succès na kati ya album ayembaka na banzembo ezaki ebele mais mingi ba découvrir na luembo oyo alibala. Mama Tete asaki parcours mulai tokoyeba parcours na ye awa mais auti kotika biso. Mama Tete abelaki mwatango mulai na yango lobby le 15 décembre 2021 ezaki bongo mokolo oyo Mama Tete atikaki biso ye a kufaki na yango lelo toyebi tosala plateau spécial oyo mpona ko honorer mémoire ya Mama Tete Djonga Ndeke oyo azalaki moyembi na nkolo mpe mosali na Nzambe ayembeli Nzambe balwembo kitoko abeti ba concert ya minene azalaki mama moko exemplaire boyebi lisolo ya Mama Tete kasi ya mbote tokoba lisolo na biso sur liwa ya Mama Tete Djonga Ndeke moyembi na Nzambe tolanda nanu élément oyo tonton Gauthier Kele azo proposer biso. Voilà, merci tonton Gauthier Kele ndenge na lobaki tozolela Mama Tete Djonga Ndeke tozwaki mwa baélément tomeka osola ba musicien ebele kasi très prochainement totiela bino ba image na ye. Mama Tete Djonga Ndeke azali koyembela kolo je crois na ba 2006 so na bosanité abimisaki album ona ote koloba wana ya izena nzembo ya libala nzembo oyo kitoko ti lelo soki boyoka terme oyo célibat ekwei euta na nzembo wana ba célibataire obanga te kolo Yesu azali agondela agazenga kolo apesa biso makoki boyebi nzembo wana kitoko bato bazali kolinga yango mingi ezalaki nzembo eza koedifie bato ezali kosunga bandeko ebele namoni ndeko Karis Kalamba ya koti so akopusana amikobeta biso mpe lisolo ya Mama Tete Djonga Ndeke esala mwa bien mingi Mama Tete oyo atiki biso azali koyemba azali koyemba ayemba banzembo ebele ayemba mpe nzembo tetela bato bazali kobina nango mingi bazali kosepela na yango Mama Tete abelaki kasi azali mosali na église to pe na lisanga bana Nzambe oyo kambami epai ya docteur Ngalasi boyebi église oyo kambama pa docteur Ngalasi ezabo na Kasavubu wana na kanda shaba na église la louange de esika Mama Tete Djonga Ndeke azali ko œuvrer lokola serviteur lokola mosali na Nzambe. Mama Tete azali na témoignage munene akufelaka mobali mwa kala pe na simana Nzambe akangolaka ye Nzambe abikisaka ye nde esika etindaki wana koyembela Nzambe selon histoire ya Mama Tete Djonga Ndeke oyo toyebi ba image bazo illustrer wana je pense que ezosunga biso ezosala mwa bien bo mona image ya Mama Tete Djonga Ndeke abeta ba concert ebele après sortie album wana esalaki succès et asalaki pe tourner na Europe kuna na Europe abete basali neti ba LC basali luka ba LC kuna Mama Tete Djonga Ndeke abetaki pe ayembaki loyembo ne ya libala ayembaki ba loyembo banzembo miso abimisaki na concert moko kuta beta na frère Carlito esale bien ba musicien congolais en deuil ba musicien congolais bazolela na pasi na motema ezosala pasi Mama Tete Djonga Ndeke akei sima ya mwa maladie sima ya bokono ya ntango molai esalaki Mama Tete akei na yango nazosenga bandeko nyonso oyo beba Mama Tete oyo bokosala batémoignage bosala botinda biso video ata ya 2 minutes osali témoignage ya Mama Tete comme ça émission ya lobby tokobalancer bavideo na bino yo oyo oyebaki Mama Tete oza musicien chrétien oza fanatique oza ndeko oyo olinga bandimo ya Mama Tete Djonga Ndeke tindela biso video osali témoignage ata ya quelques minutes omi filmer ata na mi filmer na téléphone na otinde biso na WhatsApp na biso numéro eza affiché wana toko balancer yango et ça malamu mingi soki po yebi banzema Mama Tete
oyembi ata morceau moko ya loyembo ozali kolinga pe otindeli biso vidéo wana ekosala malamu mingi. Tonton Caris Kalamba, s'il te plaît, s'il pouvait venir 1 minute, tonton Caris, s'il vous plaît. Ya Gauthier bengi biso tonton Caris Kalamba aya mwa mke awa asunga biso loyembo mama tete Jungandeke eza malamu mingi. Mama tete atiki biso azalaki moyembi na nkolo. Venez s'il vous plaît, ya kaka awa temaka pembe na ngai, c'est pour quelques minutes. Bonjour tonton Caris Kalamba. Voilà. Et tu as appris la mort de Maman Tété Jungandeke? Ce qui est sûr, c'est une forte douleur. La bande de communion, surtout au Baye Bakaye, au Baye Biété, la famille musicale naïe, et puis dans la famille chrétienne, Église Corps du Christ. Église Corps du Christ. Bande de communion, surtout il y a la louange, Bissonnion, surtout toujours la Elongo. Maman Tété, la musique congolaise, baza, ba icône. Tokoki koniyangote. Bien que certaines personnes ba botami moi lelo, ba se focaliser na ba maman Laure Mbongo, na ba sœur Rosny Kayiba et autres, mais ba maman Tété ba beta ba chant oyo eza ba chanson légendaire. Lelo tout le monde ba te bela beti chant chef d'œuvre. A beti chant lelo. Tant que sa deuxième album chant ou habité na premier album toyo quand on se et Silim Balamoko. Mais le deuxième album toyo qui on peut malongate. Abungi pe bongo. Mais ye abeta nzembo libala ebetaka de génération en génération. Donc kobungi sa motoloko la ye eza pasi pe mawa mingi. Eza pasi pe mawa. Okosela biso akapela ya morceau nzembo na ta libala wana et ceux qui Soki mbongo ezangi yo yaka epai na Yesu da 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 oh libala libala eutaki na Nzambe oh libala ya boye esengo na likolo. Donc et si vous olobani par rapport à politique culturelle en mboka na biso, c'est-à-dire ba artiste ba kufa ba kufa c'est kufa et puis ba okeni na ba oublier, et par rapport à ça qu'est-ce que vous pouvez dire? Politique culturelle il y a mboka na biso kaka te ya Afrique mobimba eza ndenge moko. Des fois biso tozomona na RDC politique na biso eza mabe ya Nigeria eza kitoko. Mais ce qu'on a Nigeria, on peut bazoler là-bas, on a dit biso bien, ya bango mabe. Côte d'Ivoire, biso to sepelane na musika, lobby fallait que ndaki go beta, bazomona on dirait ya biso za bien, ya bango za mabe. Donc on a koki ko loba pona biso eza batunyo surtout ya ministère ya culture et des arts. Tout ça là ka effort, ce qui oza mo kondi o komi ministre na place wana, eloko liboso, luko sala kombo na yo. Kosala kombo na yo okosala ngo comment luka o établir babiloko moko o ezope sa valeur na culture pe art na biso po ekozalaka te soki ba musicien ou soit ba artiste en général ba comment na moi kotambola na carte oyo ezapona ministre moko na kombo peut-être ya Nathan qui fout à lekaka de biso to comment na loko et kosala en sorte que soki yo osale loko moko bien tango koleka mususu pa koluka atike loko na ye et kosunga sikoyo ba artiste na ba discipline na bango ba koka ko évoluer comme il se doit. Donc makoki zanga te motema ya mutuka ndi mtezala mabe. Et papa Charles Mombaya est parti, sœur Marie Misamou est partie, papa Alain Moloto et Lelo Maman Tété Jungandeke. C'est-à-dire, apparemment, nous continuons à bon, c'est vrai, Liwa, Ezali et Angela Ebsonioso. Mais la manière dont la mission est comment ok. Au moins, Maman Tété a œuvre belle, ou à côté que la Mukili, ou à édifier peuple de Dieu, ou à sunga batu. Mais accueilli peut-être à Kenaba œuvre wana. Papa Alain Moloto a un bloc belle, ou à sunga, ou à édifier peuple de Dieu, accueilli à Kenaba œuvre wana. Oh, talent wana. Eza motuya na peuple de Dieu, eza motuya na RDC. Ezalaka pasi. Moto tanga kufi lelo makambuneza na no moto. Tozomona non Maman Tété banzembo libala ezongi, papa Charles Mombaya allo téléphone ezongi, Maman Marie Missa munzamba ba défi ezongi. O sentir makambuza moto. Tango ba kundi ye na ye na ba œuvre elali. Or que
même ba maison de disques ndé kokai ko sunga biso soki maison de culture soki ministère esungi biso te ba maison de disques ekoka ko sunga biso to soka tan ko sunga na te yango ozomona pasi ezo continuer toujours moto soka za envie tozo sepela na ye mais tanga ko kende na ba œuvre na ye to bosani yango. Big up à tous les artistes et musiciens au basala ka effort na ba album na bango bazongisa banzembo bato akala poto koka ko commémorer pe ko récommémorer ba œuvre ya bandeko wana nyonso. Neti mikolo bulele la na ki on ça va bazo bateke nzembo akala bazo tozomona onde si moto moko ya sika. Bulelela bulelela wa seri na biso toye moto zo bina siko wana église eza na mbunda na kitakata nzamba sunga. Merci Karis Kalamba il n'était ce message monsieur Eza ou bien c'est lui soso akapela mama tete to sepela simoke na message eza kaka moko bande kona biso ya culture et des arts. C'est une famille tokoka kosungona à tout moment. Ezala te ndenge to monaka même bande kona biso ya théâtre bazalaka soki moto akufi mukola liboso to sangani to leli to tangsima ya misu ya minene on dirait ya ba 3 mètres cubes après wana esili ekokoma après ba 3 ans fondation Rabbi Mavinga ndem tekende kotala mwana or est-ce que fondation Rabbi Mavinga na théâtre ezalaki na part to bosani biso na biso to sundolani to ça l'effort ya ko valoriser œuvre ya muninga po sokoda akoka biso te to ko sungana te biso mo pe to yebaka ko bomba po lobi to yebite. Donc message est simple to sungana po to tombola ba œuvre na biso. Merci beaucoup. Moi kapela simoke na oh libala e utaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo. Voilà. Merci Karis Kalamba. Voilà, on est en train de pleurer cette dame, cette grande dame, Maman Tété Djungande qui nous a laissé. Maman Tété, tu as vu qu'elle a fait l'Anzambe. Na minute, tu as vu qu'elle a fait Kimia et Kassiawe ya Tiki Sobamingi. Basé ko bien kufina nini, asali nini. Maman Tété Abela Monaki sur scène musicale Azaki Sousté parce que comme qui na servante de Dieu na église de Louange pas docteur Ngalassi et Aouti Bela tango molai atika 10 minutes aute kobela tango molai ya atika biso mokolo ya lobi le 15 décembre suite d'une maladie Maman Tété molimo na epe mana kimia ezali bongo pasi Maman Tété Djungande kakei et na bemission ko ya boza ba détail on a série na bandeko ba olanda biso osalika moi vidéo yembi nzembo Maman Tété et puis sali moi témoigner soko yebaki eto sali témoignage ozo sepela bandeko Maman Tété Djungande ko tindel biso na numéro WhatsApp eza affiché wana et lobby na vidéo to ko sala to ko présenter to ko tchaba vidéo na bino nyonso na émission to ko sala lobby to zamba musicien belé to miko sola bango pour la disparition ya Maman Tété Djungande. Merci na bino so linga Rabbi Mavinga, merci Maman Milinzemba, merci mingi na Maman Milinzemba motema tous pepele ambetolo, merci Maman Bibiche motema fioti womo, Maman Bibiche merci panayo, merci beaucoup et pas ya Divine, merci Mirakosi, merci mingi Laetitia Kiambi na Canada, merci na groupe Mubimba, groupe théâtral Mubimba, la force des faibles, wana moi Natacha Ngodi, Lopez Ngodi, Bolzi Kindu, para Gelo Kimbimbi, Mama Misi bino nyoso mbote na bino na bosanité babina Colombe boutique yaka moko na Colombe wanoke papa na biso kiala bilamba biloko kitoko ezana ko contacter biso pe to tindi bino kuna ekosala moi bien. Merci na bandeko nyonso balinga Rabbi Mavinga, Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Merci à vous, merci beaucoup à Fiston Bastien de FB International, merci à vous. Merci beaucoup à Christian Assoumani, merci à vous. Merci à Pasteur Kossi.
Pasteur Kosti depuis Belgique, merci Panayo, merci Angèle Kinkela, bandeko nyonso balingaka Rabi Mavinga, Ariane Ochesco, pe batu nyonso tozolela Mama Tete Djungandeke ba programme ekopesa mato pesa bino programme ba obsèque ya Mama Tete pe tokozala na pona ko couvrir ba obsèque yango. Merci Totiki Motema Mama Molima Mama Tete pe Manakimia, merci Nathan Kifuta, merci Gauthier qui le trésor Tingi Kilongo TV Mubimba, merci pana bino tokutani lobby botinda ba vidéo na bino au filmer kako yeminze Mama Tete ndambu et puis aussi les témoignages na yo pona Mama Tete Djungandeke et ça mala en mingi tokutana bino lobby. Merci.